Bolingo site ya Sikebimi Mopepe ya Sika Mopepe ya Sika chez Christelle Lopungu La Rose Mamou Iranium de la presse. Alors boss abonné na CLTV Mopepe ya Sika, CLTV News Mopepe ya Sika. Awandeska ngana kosala ba news, awandeska ngana kosala po na sak interview na n'importe quel site te, na n'importe quelle animatrice ou animateur te. Christelle Lopungu Mamou La Rose, l'Iranium de la presse. Vraiment beau s'abonner awa. Et ça deux fois te Mopepe ya Sika. Na obenga colonel Freddy Lumbwenadio. Yebisa adio Diogène Genève Mobimba. Ye ayebisa lisusu. Jean-Pierre Ombale na Neuchâtel. Jean-Pierre Ombale pesa sangona. Dolaren overdose Mbila na Lausanne. Baya na basangola bango awa. Sita solo yango. Site zanga rui. Site zanga binemite. Baolela. Baolela. Mema miso bimate. Baopola. Me baondimate. Christelle La Rose. Christelle La Rose. Lopungu. Mamou. Iranium de la presse. Ciao. Oui, le plaisir est pour moi de savoir scotcher. Le plaisir est pour moi vraiment de savoir très nombreux à suivre votre site. C'est le News TV de elle-même, la patronne Christelle La Rose Mamou Iranium de la presse congolaise, que je dis merci. Je dis aussi merci à celui qui est derrière la caméra pour nous donner des images que vous aimez bien, qui s'appelle Air Max. Merci aussi à Gola Mayala pour la réalisation. Merci vous tous qui êtes branchés en net moment pour nous suivre toujours, pour retrouver ma news toujours et sûr, il y a bien un site no bolinga mingi, c'est le News TV. Le loto kiti bongo na commune ya Ngiringiri te otala ndenge nini masolongo zo kumba milande te bi ketoza na moment ya ba élection to éviter mboka ngonde toke nango c'est ce qui est bien tout ce qui est mabe c'est là bino ba téléspectateurs na biso bolanda biso souvent de partout dans le monde tozala toujours na pona opesa on a sankrate opesa merci la papine de la meso merci à Rocard merci à Adi Chimongombe, merci à vous tous au Bolanda Bisso à net moment. Merci à Gabi Panzo, merci vous tous. Ben nous sommes toujours branchés, toujours na CL News TV mon PSK pour Bolanda Bisso. Donc est-ce que ben élection et kozalate pour mbutu oh ba trouble oh yo mambo belé boyo kanisa te bino moko bomonaki na ba bilili ndenge to laksaki batu de part et d'autre il y a côté dynamique kuna bolak na laksaki bino côté bongo ya UDPS na laksaki bino pe ya MLC ndenge mbutu est-ce que vraiment Eza donc elle est vraiment dans ma ponami yango toujours nabi lelo na otambola je veux marcher avec Air Max tous avis à population quinoise par rapport à le 23 décembre, est-ce qu'il y aura élection? Qui est digne, comme on dit toujours, qui est digne d'ouvrir le livre. Maintenant ici, aux élections, on va dire qui est digne. Qui est digne. Yaroza kozwa kita bokonze ko botola kiti wana ko comme sango yaye. Donc tu éviter Emmanuel Chadar, tu éviter s'occuper Martin Fayoul, tu éviter s'occuper Fachi donc Félix Tshisekedi, tu éviter. Donc tous qui t'a bon na terrain pour tous avis à population quinoise, interview à moko na moko et puis on se retrouve juste après. C'est parti. Tozongi bongo, merci à Air Max kandi to tambola pona ko sepesa bino to ebite bat ba otuna babi mieux faut que tozonga retourner na Zaïre parce que na Zaïre ata moi makambo za kimbilinga mais quand même on est en train de vivre un peu bien Bertin. Tuona tobi que tozwa donc batu o bayebi mboka oyo bazui mo expérience parce que ebele ma mikolo musuba loba bayebi na bango te. Tu peux expliquer moi par rapport. Bonjour Bertin. Bonjour maman. Bonjour. Bonio.
nous avons moins malin mon kaka mikakatano yo Congo. Mikakatano yo le to solana moi mukie différence nini au sali en tant que papa en tant que ozo expérience dans mon kilio yo liboso na biso liboso ba peut-être ba Holanda biso na ngonga oyo est-ce que mboka na biso na ndenge zaki ka ndenge ezoko masiko ezokende bien to ekema non les différence munene tant tozalaki kala tozalaki bongo te tozalaki muntu soka sali musala lifuta na yewana ikuki asombe lamba afuti ndako afuti maya afuti courant et le reste à sali provision na katanda ko mais actuellement ce n'est pas le cas bat baza ko vivre dans les misères bat baza na musala moko yo sala te bat mumba yebi eloko ni bako sala te okamata mboko ekufa complètement par rapport avant na mbongo oyo bazofuta moto ezoko parvenir tete pour moto asala quelque chose dans la vie na ye impossible même na foyer na ye azokoka ngo te c'est pour cela vraiment tozali tokozala bomesani ndenge tozalaki te yango na tosengaka te est-ce que nzambe ya moto akoya kochanger to biso moko tokochanger na motema tozala nango motema tozala nango nde eza boye entre Zaïre na Congo préféré ni nga nalingi malamu nazala na Zaïre po anyozala na Zaïre parce que Zaïre ezalaki muntu nyonso aza s'occuper même na politique oyo toyebaka yango te muntu nyonso aza kotanga na classe malamu aza kolia malamu na mesa pe alipe 3 fois par jour lokola baninga malgré les difficultés mais azokolia mbala misatu et mbongo baza kofuta na lero na mbongo ya moke mais muntu aza koparvenir kosoma saka fufu etc kolia pe na bana na katanda même transport eza y compris mais actuellement on ne parvient pas bato bazo sala baza na loko moko te et ils ne conviennent même pas à se nourrir les botanaye parce que bazo futa ye eloko ni bazo futa ye muntu asali lelo 11 mois 12 mois muntu afuta 100 bale misata tuza ko kokate oui en tant que papa sous soutenu tout poser mutu na ezaka toyebi que na minute ba élection kala minute to que le 23 décembre le toza déjà le 3 décembre donc dans 20 jours to que na maponami toza na Martin Fayulu, tozana Fachi, hein? Donc Félix Tshisekedi, tozapeli Soussou na Obabengi Emmanuel Ramazani Shadari. Pona yo entre les trois au préféré anani. Ngai ndenge moko azana mopanzi boyo mi balé na senga ka bangote. Po basala disperser te. Et vous allez voir, on va voir, on a payé à moi, on va voir, et qu'on a bon côté. Mais na linga qui te non, tant que mon était moi bébé zali, fallu aller na chichi, bah s'approcher, bah vendre, bah mon linga, les gars yo, on gagne à la paye yo. Parce que ça les comme côté, mais bango bazo linga bote. Mais to linga qui te non, bah y en a chichi à quel les bossos. Et tout que na ye moko bango no so ba pesa maboko na ye comme ça tout s'évolue na ndenge moko et le bani mais bango mutu makasi mais il n'est pas trop tard ngai na bengi bango na lino boya Fayulu bino boya isika moko na moninga na yo Fachi boza bandeko bo meko kozala ensemble yo pesi ye ba voix yo déserté ye asala le bosso et nyonso wana mpono ko bongo sa moko na biso surtout nous le peuple so bino boza na difficulté mais biso za na peuple nde yango na to senga na bino te bozala bo moko bosolo il n'est pas tard bovana na nesike moko yo au déserté au lungwa yo pesa ye ya sala mais bo yokani so ye azui yo ko swape moi e bonga bongo na bongo nde toke faveur wana ye na biso ya pepe so gite to sali FCC so ko bayongo bazui yango mais to sali ka continuité to ko zali na loko moko le société de biso to perdre automatiquement nzile ezalité mai ezalité courant ezalité colis ezalakate bo soto partout bato bazo vivre malade oyo nkutu soko beli malade yebaka ka fo kufa parce que munga ampa simba yo azo senga mboko yo pe ozana ngote yango nde suwe na ngai te ya bayo kona na moninga na ye baya asuba yo kana moninga na ye parce que déjà est-ce que ça trop tard te déjà trop tard te Bertin non ngai la moni za trop tard te même lelo yo même lobi na tongo bakoko bengana baye balubi te non yo Fachi yo kene liboso biso tozala sima problème za kaka libérer donc yebisi na peuple te libérer bo pesi yazala ye moko akene polole comme ça ba voir entre pesi si les retards ça nous avons encore 3 semaines tout ça en retard ba ko sala bo moko mpoto kene liboso sinon il y a pas ils a passé mais pour na yo préféré président Nyaka Mamboka oyo Fachi to Fayulu entre les deux opposants na biso tout en bon parce que Bazaki un nombre de 7 mais malgré Fachi a récupéré qui signature a retiré signature na yango nde makambo comme moi milaibo est-ce que yo pour na yo
au préféré nani azala vraiment na kiti wana omoni ka ko orienter baninga na bango bien sain na lobaka boye mikolo nyonso na bino bapesa ngo na faci akama bango né ici grandi ici ayebi ba difficulté vie même population tout le monde est derrière lui et leur tout pèse à plus wana total et que les bosso pour l'intérêt du peuple congolais ceux qui te lignent ngo ka yango donc ba pesa ye yakamba. Et ça trop tard, vraiment, il y a encore de temps. 3 semaines, même les loups, ils ont basé là. Peuple ka maloba moko bango ba lobatino biso de tiki te pesa na fati abu puis amen za mapamboli ne tozui élection malam. En tant que doyen Pelissus, est-ce que Fayulu olinga les atikabo sentiment ki bokonzi wana ba ko tombola est-ce que olinga suko tika? Mais pona bani boy wana ba o ba lobaki te no ba makuki zala kite na bango mikana na bango zaki na molongo te po ba kuma baza ko influencer ndenge mo mala monte et ndenge na uto loba retard réalité fa akutika pe sembo ba yuko ne atika sembo wana bazan ba réfugié politique baza kuma kuna bango bazana ya wa face à face rien ne manque ba tiki boy wana po boy wana ba boya ka bango na mikanda makamango zala ki juste te actuellement yé moto zaki na en ordre alors to ken na yé ba ko pese maboko yi Fayulu bako solo bango na ngo baza bana mboka pourquoi pas so biso to lingi bon bango me bale balinga na kate et ko sala kitoko te bako ko pesa ye ya retard réalité dans la vie. Les cambusi a machine à voter batumsuba le bien élection kozalate parce que machine à voter ezate ezangi pour fati pas le bi machine te to kende ba élection. Est-ce que vraiment les comme machine on attend que mkolo tant ozwa kiango au kanisa que ça ki ndenge? Non et ça la passe mingi pour nani makamya ya machine to lubango dès que le débit mais bon akite s'occuper to tikite to luka kaka basala ba papier ba ko sala ngote parce que bango ba telemi ba lui machine ba somme na mboko mi. Bon, qu'est-ce qu'il faut? Mpo bino mo coincer bango mais bino mo sala bon moko. Ce qu'il faut faire ça va faire avancer le pays. Bino non possession et quoi avancer bino mais arrêtez Fatina Fayulu bazala kaka ko lobana non ezamala monte il y a tiki a personne moninga na ye et le comment ça machine à voter c'est trop tard moi ça a été ba s'incliner bazami bale ba mela même bazala ba témoin bango partout ba s'incliner bazwa moyen moko ya okene liboso donc moi ça a été parce que ti lelo basala ka papier yango te l'état aboya ce qu'on a biso ko sande ce que saboter yango mais c'est nous qui perd la chaise fauteuil est vide il faut takate tout le monde a ngombo bazolo balika mobo yo siliki ole na kosala te mais ozana eloko mongo te donc makamwa photo tika ngoto ke na nouveau elan makamya sika o yezala boyo kana ezala kolana ka wana te o machine non so ozolana ka ngo bango pe basalite yo pe boycotté yango boy mosusu bakena ngo ba otanga boy bako kena ngo to yo moto boycotté yango donc ba compter nombre yo et sali batunyo so basali na Congo mobile du fuyo kene kaka sima moninga na yo bosala longo eloko mongo machine ngo soki zana moyibi bino mpe botala bino mongo botia ba témoin na bino pour faire la bonne marche. Oui, merci Bertin. Nabi que batebele barolanda yo de partout dans le monde car on a besoin d'informations sur les Kanakin Awa na Kinshasa olobana Martin Fayulu nini olobana Fachini parce que bangonde baza bateau yo oyo za na besoin pe salelo voix na yo pona bango peut-être ba zo appelle libaku ata ba proche na bango ba zo appelle libako ibsa mo loba na bango. Non, le dernier mot nga na loba mikolo nyonso na bango na koloba na balabala sans que ozo micro to loba kateno ba yokana ya pesa moninga na yenzela ku résister. Donc après ce moninga na nzela moninga na asala bomoko ezala mpoto kele liboso soki bomoko wana ezalite to ko perdre l'union surtout donc to zongisi kaka bato bazala kala kuna ezaki to ko tsuta parce que to zana ba député bo la sali 17 ans 18 ans ti lelo balingoti ke bongate ba ko linga kaka ba kende ba titi ba pancarte pa bon ke ba kende mais biso to lingi bato asika même bato asika to ko linga ndenge na boyo kwani ya ba sanga na mangomi balé il n'est pas tort ba vanda sika moko ba solola bongo après ce moninga na nzela. Et que ça a faveur pour nous, le peuple congolais. Merci beaucoup, Bertin. Oui, merci. On continue toujours avec nos interviews. Tout ce qui a vu la population quinoise. Papa, oui, parce que toi qui n'a élection, il faut quand même la population va se défendre. Bonjour. Bonjour maman. Bonne santé. Santé très bien. Oui, ndenge oyebi ke kaminte le 23 décembre ato qui n'a pas élection.
aux ans liloba mo ya passe liloba mo ya bien oloba na batno so ba Orlando par rapport na bon pour le programme le 23 décembre bon nga ezo sala nga passe parce que nga na ebi après 5 ans ba changeaka président monsieur soit kotaka mais wa biso le komi chaque fois ba problème tout le monde a ba pays étranger ba changeaka président ezala coup tout problème était matata te ezala ka o ya zu ayi apesi muninga mbote encourager pas déposer ba bilo accueillir ba lukili place monsieur avant mais wa biso chaque fois ba problème parce que to vivre ndeni et l'autre la vie to comme na mboka to comment vivre lokola to zana ba sona ba province o que to zana kata capitale mutazana kata capitale à vivre à peine fois à la calme et on a aussi na ba konza mboka vraiment faut kimia ezala donc calme donc to kende vraiment na ba pona ma bien oya koleka to pesi to zongo kama to ne pas nzambe et kozala malamu ke entre Fachi Ramazani na Fayulio préféré na bon akamba mboko bon pour nga na préféré lokola bango batu bazana pouvoir bon to vivre pendant ceux qui 10 ans ceux qui 15 ans to moni vraiment changement malonga ezate pour nga na wasinga ma to luka par exemple mususu o pa royana makamna sika que non d'abord o ezana no wana ekoya nanu to zona batasika to cha peut-être lobby to mona changement et aux amala bango na ba koya bango nyonso to luka mambo asi oui batu bango faut ba koya parce que bango bazana pendant 5 ans même au muto ba che donc fana kaka bango na ka bazaleka wana changement ezate mais là ngwana to senga donc tous on nous mutasika amata wana avanda aya pe na mamna sika idéologie na bien sika lobby peut-être tout le monde a changement na mboka c'est là yo mona ke non ba yokani vraiment te ba batu no ya opposition no ba yokani vraiment te hein non vraiment ba yokani te ba yokana ndeni to ba yokana ndeni parce que soki bali ba yokana et comme ko na ba corrompre bangala to zala ka bongo to kende kaka donc mutu pe asala kam o pasala o asimbi mambo élection wana o asimbi ngo donc il faut la clair pour nzambe likola za juste a o mona nyonso zoleka donc o ya koleka nde wana boko publier que non président ye wana o ya koleka te avandi na kit o ya koleka nde atelemi asala musala e uza malamu. Ok, merci beaucoup papa. Olobana ba nyos balandi yo parce que Orlando de partout dans le monde ba te belé ba ozali ba ko Orlando yo peut-être ba président na biso ba ozapé ba ko Orlando yo sabangoni. Bon mingi na olobana ba tunoso bazolandanga. Même na ba président ngana ko senga boy donc to mitungisa mate. Donc tous ala vraiment na kimia donc mamuno so leka na kimia. Donc c'est-à-dire que non même na ba président bino ba tubo kamba mboka. Na ba oyo bazo préparer ba ya. Donc oya koleka donc ele mamna to leka na kimia to linga te chaque fois élection so ba to ba batanga non des ana kutu batu ba kufa kaka mukolango te ezala bongo te vraiment na bina na ba mikonzo bazali boso bazo s'organiser pour na mamba élection oyo donc mukolongo vraiment zapina que après vote toujours c'est la que non publication tant bozo publier donc il faut ça la clair kotanga muto azipo tozo ba da ke non ndenge mato ke tozo yebi da ke non muto akoleka na muto akoleka te debo yebi na biso nango bino debo yebi do fenda oleka oh mais toyebi muto akoleka toyebi muto akoleka donc ezala la ka bon muto so toyebi wana ta to boke o na bango bakenda ko abattre batu na libanda mboka te capitale nem de simbi makamnoso capitale nem de simbi donc soki awa to lingi te c'est ça le problème ngwana. Merci beaucoup. Merci papa. Oui, nous continuons toujours avec nos interviews. Binomo bomona intervention à la population qui nous des bazar fâchés par rapport à l'élection, bazar déjà déçu na ndenge ba de ba kabona ki mais je sais que batebele et ça me fait plaisir. Bonjour papa. Bonjour maman. Oui, ndenge makambo ezokende ya maponami le 23 décembre les adja 3 semaines quand totika na poto ke na ba élection. Est-ce que selon toi élection ekozala TP président nini oyo poni azala comme akamba mboka na biso parce que tous en a 3 tous en a Fachi tous en a Emmanuel Chadarki tous a pe na Martin Fayulu selon yo pour ngai souhait nanga élection ezala mais président onga na lingi azala Martin Fayulu to bosana nanu pe gouvernement akala soki pour nanga yango wana Martin Fayulu yosko poni poani na poni po ye nanu asala te bango basi basala pour nani basala kaka c'est tout mais Félix basala te Félix ata salati ce qui occasion permettait qui mais le rôle permettre pour naïe à salati puisque basala qui vote ba on a bango
bon ntango azwi te c'est tout aza trop jeune oui azela ntango mosusu mpona ye atika Martin Fayulu mpo sa na biso toza na besoin gouvernement ya kala ebima libanda totala mpe baida sika makambo ya sika toza na mposa makambo ya sika élection mpe kozala bon souwe na biso élection ezala mpo bapesaki déjà date eleki na 2016 tozelaka kaka sikoyo 2018 bapesaki ale tozela lisusu mpo na nini eza na sens te il faut élection ezala Martin Fayulu ye wana mpenza merci beaucoup papa excusez nga mama puisque makambo ezopesa biso kanda basouffrance aboye lero nga mpe na kovanda te mais sikoyo navandi yawo mpo na nini epai yaki nobeta porte eza te non toza mpe bato tala bana bakoko tala kiza kitoko te bana classe mbongo ya classe nanu ezoleka salaire ya moto ezalaka te eza malamu te donc mama limbisanga ndenge nazoloba bo mpo naza na kanda toumeli mingi na souffrance oyo donc ya mbala oyo vraiment tomona changement pour ça na biso changement avec Martin Fayulu nazoloba ngo na audace nyonso merci beaucoup papa en tout cas maman merci merci bonjour mon frère bonjour maman oui toyebi que déjà bientôt dans quelques semaines awa tozo kenja na maponami donc le 23 décembre au biso toyebi est-ce que c'est une élection ou ekozala te parce que ba tcheli biso pe toza pe na 30 candidats dans un candidat mon candidat comme ya FCC donc Emmanuel Chadari toza pe bongo na ba opposant na biso Martin Fayulu na Fachi o ba bengi Félix Tshisekedi yo impression na yo na makamna son les amis l'impression que l'élection est en entier de 1 parce que tout le monde machine à voter sensibilisation à Moukié parce que tout est à 20 jours seulement oui pour toute cette élection alors bah sensibiliser bah y éviter ils ont la machine ils ont et pourtant surtout à Kinshasa Pamba ils ont 24 communes or que ça la coûte communément par jour c'est impossible donc ça dure il y a des critères par rapport à la population tout le monde qui est là exacté parce que bah sensibiliser comment voter tout seul en dé mais c'est quoi élection en gros batno sobaye basatombre bayebi que le 23 décembre élection kozala baba ki que machine eza ya kokoka mais siko yo elezo sa biso pasi tozo yebate est-ce que kozala to ekozala et ba dans la possibilité de voter c'est là yo pe olinga ezaka na papier to ezaka na banga kuna ngeza na papier parce que biso toza pays moko toza na démocratie moza jeune et puis makambo ya machine informatique et là vraiment notre vendis en macacité c'est-à-dire il faut tout prendre belé sur babakambouana donc ils a journée tout bonjour mon frère bonjour oui tu as dit que le 23 décembre est bientôt impressionne par rapport à la journée parce que te belé il va douter un mot token na élection un mot tricherie un mot c'est non yo pe na mboka congolais pe le quoi biso pour le bani à propos ya ba élection oh donc tu éviter tara ndenge zo kendele mais ngana ko souhaiter que biso tout souhaiter ça que élection za la mboka changer ba conditions à médiocrité et changer mais tu éviter ba conditions biso lo no sera ne bande na suka et lo no so ba elo no sera bande na suka pourquoi pas en Afrique ça que au salé lita na yo komita muninga bakaliza mais sur na biso élection za tu éviter bango monde bazo ba menali tozo kendele tozo ndimate que élection za tana ndenge tozo kende tisiko elo côté ba machine wana za na distribuer tina ba province au mona kaka ana capitaine des eaux comme est-ce que bato kuna bako voter donc tu ébi penalty si banzele kangami mais awa to mona que quand même moi qui mi ezali olobala bango ni ko assurer bango élection ce que ezala qui bainga pena ndenge idée bazoka liboso ko sensibiliser tous les diasporas biso bango tout ba anticiper l'élection ceux qui bazaki na une bonne fois bainga ki batika mutu à voter mais tellement combien ba tricage mutu na ndenge ne donc message ngana osuna robara na libana mboka ezake tous à même cœur mais et l'équipe a échappé biso menzam bazana ndenge na osalage
changement bien kozalaka. Changement bien kozala. Ba tout nous poser mon question ba loba ndé to dabo to yebi ke moto akobima de to yebi na biso e batika biso to vana ba passe na biso parce que to yebi moto obima yo loba ni par rapport na. Ouais, ceux qui n'ont pas par rapport à wana. Ah. Ba tricage to yebi ke ba to yebi ba bi to yebi ke Manuel Chadar ndako. Et belé ba déclarer pour la machine. Bon, ceux qui te salent un peu moins oh, ils ont beaucoup plus déposé à bonne care que muta salé atika. Ba papier de cela 2006 2011. Tout monde a ba résultat. Donc oh a bien ça pendant que bonne care ezala. Tout dit mais que ça la maman boit bien ezala. Donc courage venez à maman bien et salama. Oh na pena roba ngwana. Ceux qui a robaki c'est ça on appelle simbote na base nanga tu ya ila qui panza base nanga ya partout dans la sans oublier Éclat de gloire move nangai bandeko tout dani coulé fondé base de Panama ceinture tout mer bino tout besoin parler besoin d'ambote na bino mboko eza biso tout suiza qui émergence ezala donc mbote na bino bandeko tout ba libanda na poto Bruxelles donc appel simbote. Merci beaucoup mon frère, merci. Bonjour mon frère. Ah, bonjour, bonjour. Oui, bonne santé. Santé kitoko. Santé kitoko na Congo na biso. Na Monique olobi nanga na ti Zaïre parce que batu balembi babi non tozonga na Zaïre parce que Congo est comme pasi mingi olobani par rapport na. Mais normalement vraiment Zaïre ezaki un peu bien. Kitoko kotuna lobaka un peu to mais kitoko. Par rapport à Congo. Par rapport à Congo. Congo penda eza pena très passe difficulté les kimingi. Vraiment. Difficulté les kimingi talaka ba classe ya bana li passe. Baza ko benga na bana tout le temps. Et puis salaire ya bana. Et salaire ya papa. Donc ezali pena passe mais ba fonctionnaire ba 5. Akole ça ba ngondeni. Eza passe. Donc bango moko kuna baza ko moi bambongo bien mais ba tout ya c'est donc passe na passe. Passe na passe. Donc donc il est le 23 décembre calamité élection. Est-ce que c'est une élection que vous avez bon d'après ngai na lingi za pour batu wana ba kende kaka pour tine za soute. Et loko ko banga za te. Et bon bo banga sous tricage te pour babi batrika bino mo aka bango sous bazu. Lukuta ya mbalo nzambe akolakisa makasi na ye ke nzambe azana ndenge nzambe azakolakisa ngai ke yeso ka zimboka oyo namoni malamu ekozala po yepe nano azozo apete mais batia Martin Fayulu na komoni ke ekozela comme malamu. Le conseil au PSA na Fachi parce que Fachi pas binga pe président mais bakende ko solo la bazwa ki d'accord malgré à longola ki signature na ye rapport nango oloba na Fachi ni ke basangana basali bokena Martin Fayulu po mambo kende bien. Oui na koloba na vraiment il faut basangana bayokana basala bomoko soki bazali bomoko nzambe pe akozala na kati na bango Congo ekene malamu. Vraiment et loko nangana loba pe yango wana. Oloba ba ni so ba olando de partout dans le monde na que bozo na poto bikili nyonso oloba bango nini ke kin artuzande actuellement atmosphère ezandengni atmosphère na biso wa penda zali vraiment malamuté pour batu kolia ezali pasi mingi vraiment pour na surtout pour la jeunesse eza fouti eza bafoué vraiment donc tine ezalité yango batu ba komi corrompu batu bazo ba mingi kenza les mingi yango ba komi obenga bango ba 2000 francs ba 3000 francs yango to mona ba voter utilité yango na normalement mbongo baza ko pesa batu baza ko saboter ba mbongo lia mbongo po ezali mbongo à l'état voter oyo nzambe kotinda yo voter ko mboka ezala malamu non pas to voter ka poto ka kapasi non c'est pas ça et boki bobali asala pour aller sa mochina ye mais biso to comment moi et comme le contraire moi ça laisse ka mobali non c'est pas ça o eza yango te so ki moke. Oui, merci. C'était là les interviews par rapport à Banambo Cannabis au Congo. Et ça par rapport à l'élection. Nous avons besoin de la population. Tu vois qu'il est là, tu sois la population. Tu sois au privé. Oh, Daniel Safouté. Oh, et quoi les arts d'ambouité. Donc, bisomoko entre nous les Quinois. Parce que je sais qu'on dira toujours la vérité. Ce n'est pas que, oh, non, toujours nous, on dira.